ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel, Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Chers internautes, merci encore de vous savoir que n'oubliez pas de brancher dans votre site préféré, le www.congonews.com. Merci pour votre attention. Vous êtes en train de suivre votre émission préférée qu'une réalité. Aujourd'hui, qu'une réalité vous présente les interrogations du public. Ces interrogations concernent le dialogue politique, les dialogues qui confrontent ceux de l'opposition et du pouvoir. Oui, l'opposition et le pouvoir en République démocratique du Congo ont décidé d'aller au dialogue politique, un dialogue qui va arranger la tenue des élections 2015-2016. Oui, c'est le point de vue des opposants et des pouvoirs. En bref, le point de vue des politiciens. Mais ce que la population entend de ces dialogues, nous allons l'attendre tout de suite sur ces reportages que nous présente Olivier. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Politique en beaucoup biso baza komilengela pona kokende ba dialogue au tubengi dialogue politique, on ne sait pas bino sikoyo population to biso population ba eto yaka plus ko pona to ko subir ba décision na bango tozo monde na ndenge est toza pour dialogue wana toza contre dialogue wana to tolingi to kende kaka droit vers les élections makanisi na yo. Merci mingi papa. Ce total malamu bato bazo proposer biso dialogue bazali ba politicien. Na côté ya majorité, na côté opposition. Bango nyo so baza ba politicien. Baza ko viser ba intérêt o ya bango ya politique. Mais la nation etali biso base, etali biso population. Na biso population to lingi penza to eba si s'agit de dialogue il faut salama. Mais na kati ya dialogue ngo to ko dialoguer eloko nini so ba pesi biso makanisi wa par après to tala ke to dialoguer na point o to dialoguer na point mais ndenge ba ko yebisa biso to dialoguer dans le vide dans kaka ndenge wana eza toujours le kutana bango po ye muto opposition lo biso azu pouvoir akokosa peuple pe yebe muto aza pouvoir asa kokosa peuple si ko biso to lingi avant dialogue et salama te to yeba eloko nini yango ba ko traiter na kati ya dialogue. Kasi tomoni ba parti mingi opposition et si ba ju par ba accepter dialogue wana entre autres l'un des grands partis opposition UDPS a déjà pour les dialogues. Oui, bien sûr papa. Ce qui totali UDPS les lois à combattre nos positions plus de 40 ans ou bien plus de 30 ans. Est-ce qu'à côté de la opposant jusqu'à l'infini, soit il faut abrancher si je m'en malamboye, petolika m'en malamboye et salami. Oh non, soit na UDPS. Et ça toujours le kuta parce que to vivre makamunae, ça fait très longtemps. Ça a toujours babilo quoi. Et l'ikanisune ezali nini pour la kosukisa? L'ikanisune nga penda vraiment en tant que citoyen congolais n'a pas surtout ça au monde un peu bisengo et ko la biso to lingi na kati ya dialogue. Que va-t-on traiter? Là c'est facile. Ce qui basengyo par exemple papa ont proposé bango sujet à traiter la carte de dialogue ou ont proposé bango nini? Pour ngai en tant que peuple congolais. En tout cas, il faut totalement la société na biso. La société na biso. La nation congolaise. Pour nani toujours les alliés boiteuses de temps à autre. Na ajo ngai. Tant que vous avez une direction de la société civile, vous avez déclenché. C'est-à-dire, vous avez déterminé point mon côté. Et ça va point mon belé. À supposons
la cohésion nationale, il y a un problème belé, moko ba résoudre té. Dialogue au bimisa sous musus, moko ba résoudre té. Et puis ba secret musus toza nango papa. Depuis que Congo et banda ba dialogue. Nan ba aboutissa na résolution mon côté. Banda kala. Banda pele baneli, ba Moïse Tshombe banani, mo ba aboutissa na eloko mon côté. Ata Sun City. Sun City, il y avait des volets dans Sun City. Tout ça la volé mon corps. Pour nini? Mikana musu ba bombi lo ko ndenge ba bomba Bible. Pourquoi? Makamba Sun City. Et papa, papa tout moni na ngambu ba politique ya opposition pe ya pouvoir ba ko milengile pona ko kende dialogue na tina ko traiter likambo ya ba crise politique ou ezwami na mboka na biso Congo. Et pour la biso population pe pona yo papa likanisi na yo ezani ni par rapport ya dialogue wana eza ko milengela. Eh papa, pour la dialogue, merci pour la moutona d'ailleurs. Pour la dialogue, c'est bien. Il faut pas qu'il y ait un dialogue. Pour pas yo kana, basanga bazara bumoko. Au moins moyen, on peut se une solution est bien. Tout le monde a toujours que dans la vote. Et donc il y a malonga, tout le monde a gâté. Il faut qu'il y ait un dialogue. Babenga baoy bazana est, baoy bazo bunti bana Congo mikolonyo so baya bavanda sikamoko na bakuruna na bangoy bazoro bawana baya bavanda. Tout le monde a moyen, basolo makamonyo so na poto za bien. Tout le monde a toujours souffrir boité. Nini papa okoki kozela ozali kozela sima ya dialogue wana wana c'est quoi pour vivre très bien vie bonga ya bato dès que moko kozala bien kwa na dialogue o bongo sala ka dialogue ka ya pamba solution eza la tête Mbote papa na Kinshasa likambo etelemili makasi mikolo ezali likambo ya dialogue oyo bayi opposition pe pouvoir ba telemeli makasi to koyoka partout na bitando mike pe minene ke basengeli kokine na likambo ya dialogue politique kasi biso pe population ba eto votaka pe to pesa bango ebonga to kokanisa nini na dialogue wana est-ce que toza pour toza contre to kozelaka nini na sima dialogue wana nde likanisa yo toza nango pour ça. Oui, merci papa journaliste. Likambo ya dialogue wana tobandaki koyoka yango tango tolandeli na mosindo ya likambo tomoni ke dialogue ezali biso bato tosengi yango te. Dialogue euti na communauté internationale. Dialogue basigné yango na 11 pays y compris na biso moko 11e na accord cadre ya Addis Abeba. Donc yango wana na kati ya dialogue wana nde tomona kike po mboko ebima na kao il faut tokende na dialogue inter-congolais. Ezali ndenge wana po soki tokomi na dialogue inter-congolais na dialogue wana nde solution ko bima bana Congo tango tokovanda nde tokosolola makambo ya mboka tokobongisa seni tokobongisa ba makambo nyonso oyo po makambo mo atali kambo moko ezotambola na mboko ete kasi ngambo mususu bandeko balobi bakenda Sun City bakenda Addis Abeba basala ba dialogue ndenge na ndenge on dirait penza ba solution ezalaka malamu te est-ce que sika tokoko likia pe eloko ya malamu bato oyo bakenda Sun City ezalaki ya malamu mais bayaka kobebisa na sima parce que tango bakenda Sun City ezali na groupe mususu baloba no biso tokei kokota kosala accord cadre tango bazonge na accord cadre batikaki baninga mususu kuna baninga mususu wana balobi no bakozongela biso kakao tango bakenda na accord cadre esimbite lere bazongi kuna bakutani nde basololi masolo ezalaki bien basali 1+4 ezalaki malamu siko eloko yiko bebisa 1+4 ba échoué nango ezalaki nini exclusion ba yiko longola moko na ba oyo asengelaki ke basala musala bazwi mususu oyo azalaki na kati wana te bache lere ba yiko ya donc na 1+4 ebimaki 0 ndeti nani balongolaki we sengelaki yazala balongolaki Etienne Tshisekedi muto yazalaki kuna à la base ya dialogue ya Sun City na place na yinde umoni bayiko chia Zaidi Ngoma kasi sika wa dialogue ngoye pe komi pene ngambu to koyoka seni ya kolengela ba élection ngambu dialogue to yebite dialogue eko boma élection to eko pesa kaka loboko na élection dialogue ko kiko boma élection te biso nyonso tozali mpona élection yango wana omoni ke dialogue tolobi avant tokoma élection tovanda nano biso bakolomboka toyeba makambo nini
tozokende kosolola toko kosolola biso moko bana mboka toyeba banani ndenge nini toko kosala élection oyo dialogue wana nde kopesa biso élection ya malamu po mbeba esalamaki mingi na 2006 élection ya 2006 mbeba esalami élection ya 2011 mbeba esalami toza ko éviter eloko wana po ezongela lisusu te nde tolobi ke tokende nano na dialogue liboso tango tosololi biso moko bana mboka nde toyiko kende na élection biso nyonso tozaka kaka mpona élection dialogue ekoko boma élection atambala moko te kasi lite ya to conseil nino kopesa na bayi politique oyo bakomilengela kokende kuna na dialogue mpe na ngambo mosusu ya population oyo baza na duti mpona dialogue wana lite ya na yo lite ya na ngai nazoloba ke mokongole oyo alingi Congo alingi mpe ndeko na ye congolais malamu akende na dialogue po tango bakovanda basololi nde yango oyo ekopesa legitimité ya mboka oyo nde tokozala kimia nde bokomona ke tango tokokende élection mokonzi oyo akobima na nsima moto moko akokonteste ye akozala te yango wana baoyo baza koboya wana tolobaka ke bango balingi Congo oyo te baoyo bazoboya seke baza bakongolais te oyo balingi dialogue baza bakongolais po dialogue nde nzenga mambo dialogue nde mutu akosilisa makambo nyonso esika bato bavandi basololaka soki basololi te eloko moko bokosala eza te. Merci mingi. Merci papa journaliste. Mbote papa. Mbote. Kasi mikolo nungu etongisami na Kinshasa balobi likambo ya dialogue politique. Bayi opposant ya pouvoir bakomi lengela pona kokende na dialogue moko politique. Yo likambo dialogue ngo omoni lango ndenge nini pe likanisi nini oza nango par rapport à dialogue. Bon, pour ngai na moni dialogue zelo mabete parce que même dans la famille dialogue est important s'il y a un problème. Donc place dialogue ezali place pour bongsaka. Toza d'accord pour na dialogue wana. Ba dialoguer, ba sur la solution va bien. Problème oyo biso toza ko se poser a ezali apona bana na biso oyo ba kokisi ba 18 ans après 2011. Tout na po bino ba politicien na oyo biso ezaka ko yo ko serveur eloko ni to lingi ba role bana na biso na pe passer l'élection et puis toye ba pobo te bolobaka ba serveur to éviter ce Bruxelles ondenge nini mais bana o déjà ba komi na niveau ya ba komi ba âge ya voter normalement il faut ba rôler bango to lingi pete ke to kende na ba dépassement bobo o bozo benga sukelo ni wana dialogue social dialogue na moment ya vote to ke na vote mais ba inclure bana na biso o ba koksi déjà âge ya voter. Merci mingi. OK. Mbote papa. Kinshasa tongisami likambo ya dialogue politique oyo bayi opposant pe pouvoir ba komilengile pona kokota kasi yo atteint que citoyen congolais likanisi na yo ezali nini? Likanisi na nga ezali boye. Dialogue ezali mabete. Batu bakoki kosolola avant, pendant, après na kati na famille même soko likambo ezali batu avant da pona dialogue. Dialogue bato oyo biso tozoloba dialogue tozoloba eza dialogue ba politicien parce que dialogue ba politicien za nini bango bazo ka s'attendre na partage des gâteaux na ba intérêt na bango mais c'est ça dialogue biso tozali ko s'opposer nango c'est que dialogue tozo ko s'opposer c'est-à-dire pour régler certaines situations oyo ezomona na ambigu flou moyen to ça la élection ngo ezate moni hein c'est que quelque part tozomana administration ekozala bloquée na pese exemple neti ordonnance présidentielle au ebimi pour la décentralisation. Maintenant nous sommes pointés par bani élection provinciale. Mais ba région oyo ba kaboli. Ba nombre de sièges ya ba député ba koye bango lo lenge ndenge nini. Osomona. Alors on dit tout ça exemple mayele ça dit parce que stratégie politique ya pouvoir oyo azo monter afin que akene na glissement parce que nous allons arriver à un moment où nous serons bloqués. Mais ce qui lelo yemoka monique non. Asa la dialogue ba kosala eza la dialogue moko ba d'abord ba retirer ordonnance présidentielle on so ba ko siswarango ba siswarango batala ndenge nini ba ko restructurer seni bano ya 18 ans o ba ko 18 ans bazala enrôler afin que tous soit priorité ya élection présidentielle d'abord. L'élection présidentielle d'abord, parce que si comme si le président de la République et Yebani est en République démocratique Mobimba, là ça ne pose pas problème.
C'est que tu peux lire le président de la République, Mbalamoko, na délai constitutionnel, c'est-à-dire tu respecter le cycle électoral. Après 5 ans, tu as une élection. Après 5 ans, tu as une élection. Que tout qui est dans le dialogue est en train de potani si biso makamupo to qui est dans glissement. Et puis même si le dialogue est là, le moment est là. C'est la raté à quelques jours, ce qu'on demande le dialogue. Dans quelques jours, annoncer dialogue, qui nous parler makamo est très important. Restriction ya seni, enrôlement ya bana o ba 18 ans te bakota et puis ba prévoir kaka élection o eza na priorité oyo ezo poser problème te. Kasna likambango de l'octo moninga bo mususu ba opposition ndeti ya UNC ndeti ba komi ti apenzati na likamba dialogue ngo ezo lobelo nini. Quelques opposants ba lobi non pour na dialogue. Oui. Yense alobi oui alobi alingi ka élection alingi non pour na dialogue. Na éviter dialogue oyo ya zoboya eza pona nini. Aza na kata famille politique ya RDC. Moni bato sengeli ba solola. Makaniso ye pa zolinge sengeli aya ko pesa na kata na dialogue wana moni mais l'élection siko ya lingi to kende sikoyo. Mais comment il va répondre na nombre de sièges ya ba province o eza divisé. À répondre à ndenge nini comment les députés bakozala éli ozomona te que wana ezoko benda biso to kene susi komena il faut un recensement. Or que le temps où tu as le recensement c'est qu'on suppose que tozo kene na glissement. C'est que pour le moment bato balingi to solo na dialogue bazo lingani to kene na glissement. Ozomona parce que dialogue nde yango nde ekoloba na biso makambo ya clé et ça la partage des gâteaux te. Mais c'est vraiment pour un problème fond, c'est-à-dire que pour tes élections, ça l'a apaisé. Parce que les deux élections, il est qui de 2006, 2011, mais l'élection, va parler, va baliser chemin, afin que ça l'élection apaisée, crédible, et que vous allez accepter par tout le monde. Merci, monsieur. Merci, vous venez de suivre le point de vue de la population concernant le dialogue congolais. Oui, on se pose mille et une questions. Nous avons connu pas mal de dialogues en République démocratique du Congo. Si vous vous souvenez bien, vous connaissez l'histoire du dialogue inter-congolais. Vous connaissez les accords d'Addis Abeba, vous connaissez les accords de Sun City, vous connaissez la conférence nationale souveraine. Et aujourd'hui, les dialogues, une fois de plus. Oui. Pour la population, certains avis, ils sont pour le dialogue, mais d'autres avis sont contre le dialogue. Pourquoi? Les gens se posent des questions à savoir, oui, tout ça, le dialogue est belé. Tout ce qui est dans la Sun City, tout ce qui est dans l'accord d'Addis Abeba, tout ce qui est soucis si la conférence nationale souveraine avec le président Joseph Mobutu, tout y a eu un dialogue, et belé en tout cas, oui. Kosola, ça m'a bêté. Mais une autre chose pour inquiéter une population congolaise et quinoise en particulier, c'est juste que après dialogue, after concertation, after, nous sommes seuls qui sont politiciens, accord accord signiaka, nous sommes la mise en application. C'est la mise en application qui nous fait souvent défaut. Il n'y a pas longtemps, il y a une concertation nationale et le gouvernement d'union nationale. Mais ni le gouvernement d'union nationale est porté le sur la Congo. Opposition n'a pouvoir et Sangani. On avait applaudi, basoli, mais Simanyango, qu'est-ce qui a tenu et qu'est-ce qui n'a pas tenu? Le gouvernement d'union nationale est là en application. Nous avons du mal peut-être, il y a que ça, moi, tu benga kango, mingi, que ça, la bango, bilan, est positif ou négatif, ça, et que vous allez vraiment très maturé, très prématuré, surtout c'est le bilan, parce que ce gouvernement vient à peine d'entrer en fonction. Mais, gouvernement d'union nationale est salami, concertation nationale est salami, mais dialogue, oyo, musala nango, tontine nango, tozo yeba yango penzate. Et le côté que c'est des années, bien politique, il y a moins de beaux qui ont dialogue, boyana, nous n'avons pas de qui est peu de la télévision, tout n'a radio, na lingala, vous allez facile. Mais bon, les cabos poussent na peine à base.
Ce qui vous a poussé à bavoie, boya ka faire biso, mpona kotel sa biso, le lenge ni sengeli couper sa bino bavoie, pe ba raison ni sengeli couper sa bino bavoie. Car c'est ce que sengeli bozo ba décision, oyo boko kende. Ko kamata soit na nzela ya makita bosanganaka, mpona ni boya ke pa na biso te. Bino ba politique bozongela biso population, boya koyebisa biso bozo kende na dialogue. Nini bozo kende kolobela na kati ya dialogue wana? Nini bozo kende ko toucher ba point nini bozo kende ko bena sima dialogue wana bosala yako pour kosunga population pour ko fongola mémoire ya population population pe o avota kabino apesa bino makanisi. Nous sommes tout à fait d'accord na likanisi ya kosangana ba yi opposition na ba yi pouvoir pour ko solola mpoli bota moko te kenda kaliboso soki lisolo ezete bravo kasi yambo ete bosolola bozonga nanu epai na biso bazotopesaka bino maboko mpe mosala boyebisa biso lisolo yango bokobeta kuna ezali nini bokoluka kolongola nini bokoluka kobakisa mpe baelektio yango bino bokokana kosala bokolike esalema lolenge nini nakolike ete na lolenge wana vraiment population congolaise pe kino en particulier tokobetela bino maboko mpo botelisaki biso na mosindo kasi ce qui botelisi biso te mosindo likambo okeni kosolola wapintina na biso na masolo wana tokobandela lisusu koyebisa bino lisese moko oyo moko ya baprésident ya kala ya Inde aloba tout ce que vous faites pour moi sans moi et contre moi. Bon associer la population na dialogue na bino bozali kokende ampesa makanisi bombe makuna nesima tokobeta maboko mpo souvenir de Congo et ça malamu et surtout ba élection 2015-2016 et c'est ma le lengi ilongo bani. Merci na bino so ozali kibele kolanda Congo Millennium et surtout émission bino qu'une réalité. Merci pour la confiance si vous pesa biso kasto ko lobelo komoko toko bandilaka biso toyela kabilo basango toyela kabino makanisi nsima nango toko subisaka ba menace ndenge nga ona koloba na bino mikolo meuti koleka na sali mwa mikolo mibele penza na zalaka lisusu na ndako te po motungiseleki mingi baini ya mboka bakobetela kanga porte bakolanda kanga sima komenansa kanga na nzela ya ba telefoni likolo ya bosembo na kolobaka epai na bino na telesi bino likambo mpo boye batembala sima soki na bileko ya bomoni ngai lisusu te baini ya mboka ya Congo basengeli na ngai. Merci les biens sur l'ongone na Baïbolanda qui Congo Millennium membo te saka celui qu'on appelle l'Irlandais noir Girac Kenganga depuis Irlande pembote na yo lokola mototo kobengaka le vieux désiré Kangebeni uta Mikolo Mikili na Irlande. Ce qui va s'appeler qui na émission Oyombo pesa bino longonia à celui qu'on appelle les boss de les boss le DG du Congo Millennium. Derrière la caméra, c'est toujours et encore le chocolat chaud Olivier Divididi devant la caméra. Votre humble serviteur, Belobel Kam, le défenseur de tous les animateurs. Bye bye.